Matondo bana Congo banso bisika bino bozwami babena Congo pe bane Congo lelo ezali mokolo ya mine sanza ya mibale mibutuku mibale nazomi na mwambe to le 4 deuxième mois 2018 ya solo pena to pesi bino matondo mingi ya kolanda biso na mokolo malelo na ngonga oyo e bisika so bino bozali liboso ete to pesa dimbola to titre na biso ya manaka ya lelo na ko pesa nano mama na biso o tozana ye apesa bino mbote wezali mama na bino andiwa mama wa mushinu mukwabu matondo malomboka yo. Merci bande konyo so bazo na biso na pokwa lelo ngai kombo na ngai Maria Ntungisa nazali sene na kati ya Apareko yango lelo na ye kolobela likambo ya mboka na biso parce que l'air est grave. Donc nazali secrétaire national exécutif na condition féminine et famille. Donc lelo vraiment il faut na lobela makambo ya mosala oyo nga nazosala na kati ya résistance. Rôle langue ezali munene parce que nazota la famille, nazota la bana, nazota la makambo ebele yango na kati ya résistance na hotelemisa ba mama. Bano moni bazo bunda wana baza bana na biso. Tant que tu as des missions, tu as makambo ebele na kati ya makambo o to loba lelo za vraiment matata. Merci beaucoup. Matondo mingi ya solo penda mama na ngai Tungisa bande ko na ngai bino so bozolanda biso to lobaki mbaleleki to sangana yango bombu zo mona biso to zo sangana mama uti ko loba lobi l'air est grave congolais et pas nyoso zali mama etika na kolamba tika kolamba po mboka oyo biso tofani bino motuzala libanda soki ba yeko benga na biso ekozala pasi tokozonga tokokutaka bato afani biso na kiti na aéroport alobo weye o uti wapyo kasi buto alobite yo zari rwandaise ozonga na mboka na bino abengani Rwanda abengani yo Rwanda abengani yo yango moni to bito sangana mama na ngai Tungisa ndenge tofandia wa tolobaki tokosangana tozobundana ko limbolela ba Congolais na ebiete bosibo yebika to limbola po ebele oyo bazana no kolala pongi batelema pona tokende longo mboka ekei mboka ezokende te ekei mama na ngai Tungisa bongo motuna na kotuna yo motuna te kasi na ndena lobika ke tozo solola eza masolo bana mboka secrétaire général national exécutif des conditions féminines. Bon, ce qu'on voit, c'est la condition féminine. Bandeko. Matondo. Mama wandiwa. Et pas ibatu bazali, il faut organisation ezala. Tout ça na kati résistance, il faut organisation ezala. Yamo boy na kati Apareko, organisation ezali. Mutu na mutu na posto ayebi ya kosala. Et puis na kati ya biso na Apareko, tozali na ba membre oyo bazo sala musana kati ya Apareko mais na kati ya Apareko lokola tozali na ba poste pona ko organiser musa tosala yango moniki ngai nazali secrétaire nazali sene na kati ya Apareko mais tozwa mboka te mais il faut to s'organiser pona ko kende ko zwa mboka parce que mboka na biso esekei mama mutuno tuningai yana batu musula musuna ndalo bakoipe kozuka ba mituna mendeli bazo organiser makambo aboye mana bazimbo ka tembo kezana occupation soki to s'organiser te to zo Congo wana te parce que pour na toke no bituma malamu faut za na leader po bituma za malamu moni to za na kati na Apareko mais ezaka ka Apareko te ça sikoyo Conseil national de résistance congolaise oyo basangani pona basala musala ya résistance. Papa Norazali, président national na kati Apareko. Mais na kati ya Conseil national de résistance ye azali copilonner stratégie. Ye azali mokodo azaka sa kati. Bon, soki organisation ezate. Elo moto sa ezate. Pour la to organiser makamoto sala opoto boto la papa ya bato boto la mboka na maboka bapaya. Et osenga biso za na organisation. Biso d'abord bana ya Congo. Po bapaya wana pe ba pe organiser. Yango moni ngala za na titre wana. Merci. Matondo mingi ya solo penda makamyo se sengaka organisation ndenge zali wana na CNRC Conseil national des résistants congolais to na kanisi na lingala
matea to conseil ya général to base national za nation et pas na biso ba résistant ba kesa ba bunde ya mboka oyo babundaka pona Congo ya solo penda mama tango ngana tuninga lobi condition féminine na yo kosalela ngo wapi po mboka isiekei e ano na yo esepelisi ngai nakanisi mpe ndeko pa yo yolandi esepelisi po ete organisation ife ezala po makambo etambolo koki kokende waya te tobulu ikeke te eloko epai ezali ifo yeba epai okotia lokolo epai okokende me mboka ezali na bokoso makasi sikoyo mama na ngai condition féminine nani oyo akotekela biso minduki po tokende kobunda na Congo matondo mama. Mama wandiwa merci. Bato wana biso na ndako merci. Bakambo ezoleka na Congo. Munduki ya liboso de peuple congolais. Munduki ya liboso eko bengana mopaya. Eza peuple congolais ali ngai na yo ndeko fani na ndako. Yango tozolo bakeno, omoni Conseil national de résistance wana ezali ba groupe ebele, ba mouvement ebele esangani. Eza bato ebele basangani ba osala organisation pona to organiser soulèvement populaire. Po munduki otoza nango eleki minduki nyonso mutu moko alonga peuple na mokila zalate makamazana kana Congo lelo ezali occupation ezali na bamboka mususu pe bazalaka na bakokoso bakape na makambo occupation me balonga parce que bazalaka organiser parce que babundaka parce que basalaka bapona makambo mboka na bango bana mboka ba patriote balongaka occupation bongo biso ba congolais tokolonga occupation nene toza na soda na mboka tozana baba biba tozana bato tozana bantu tozana bato so tout na mboka nde bango minduki na biso mukotoko telema mukotoko bake non lelo totemi poto benga bapaya oyo bapaya wana bakokima bakoka biso te nombre bakongole na kati ya Congo eleki bapaya wana nebele basa na minduki basa na bavi basa na oyo bango basa na ngo wana bakoki kolonga peuple congolais te na libanda na kati ezosenga biso to s'organiser minduki na biso nde peuple congolais un vrai minduki so to tie discipline na kati ya résistance toza nango oyo to comprendre to seli makambo oyo ba leader na biso azoloba makambo oyo conseil national apesi conseil wana so to landi yango bandeko tokozwa Congo année oyo koleka te tokozwa mboka ingeta matondo mingi ya solo soki tosangani balobi l'union fait la force mama na ngai kobanga na biso ezali ndenge nini tomonaki le 7-8e mois ne mwanda sembe abengaki boya tobengana bato oyo bakongolais na bakongolaise batelemi na babalcon bato ani mwanda simi bato ani mwanda simi me na boye siko tokobengana bapaya ndenge nini malobo mboka yo matondo yango ezosenga na biso ntango olobi unité ezali ke tozali bomoni liboso bato bazobunda na ndenge na kote na bango mutu na mutu abunda na kwe na ye me bazobundisa monguna moko me lelo yo papa Honoré Ngwanda aye apesi cette mesure alobi bana ya Congo totika nano ba parti politique na bino da biso totika nano ba diverse ebele tosangana na poto si to identifier monguna tokende pona kobengana mutu wana yango papa ndi mwana sebe pa ye azali papa Honoré Ngwanda pa ye azali ba leader no so tout bazana ba groupe bana bato ebele sima na bango ba comprendre ba bito ken ensemble to keno bulisa monguna po tolonga mboka na biso yango wana leto sa sur populaire tant to sa la révolution et kozala suna kambo ya baliko zolo ba wana te ke muto telema a filmer te et ozala peuple congolais à reprendre conscience a dit que nazo ke no bunda po mboka na ngai ekoma libre mukolo wana ekozala peuple congolais azotelema akeno bundela mboka na epo azwa liberté po leto sa liberté ezosenga na biso to pesa ba message to loba to informer peuple to sensibiliser to mobiliser yango to sala elonga na yo po peuple congolais a comprendre que na bato ya mwanaseme na bato ya mutu oyo na bato ya oyo bango nyonso bazali ba congolais baza mutu ya mutu te na papa Ngwanda aza congolais Congo eza ya papa Ngwanda te eza papa mwanaseme te eza ya Mosengo te eza ya papa Ekofoto ezali ya ba congolais mais bango bazande ba leader ba bimi liboso bazoloba likambo bango bambombo ni leader amonaka musika azomona pona kopesa mwinda ko éclairer nzela peuple nde alanda liboso peuple congolais azalaki na moi peut-être na moi doute
mais lelo yo likambo ya occupation ya Congo peuple ne soit yebi yango sikoyo senga na biso ba congolais tokota na procédure ya libération. Alors et osenga soulèvement populaire et osenga révolution na mukolo wana mutu moka otika na ndaka ozala te mais mama ndiwa ba libéraka mboka na batu nyonso te na kati ya mboko eza occupé ba kolabo bazanga te na kati ya mboko eza occupé ba traître bazanga te ezali bana mboka nde bazo ke lo coopérer na mopaya po ba paya ba fana na mboka ba kolabo bango wana bazo kolabo na ba paya ezali ba traître baza na kati na bino ne bazo sumbo pa ba paya po na basala makamabe basala information na bazo mbongo ezuta na kati ya mboka na bino ezali mbongo na biso moko nde bazo corrompre bango moni ka Congo za kamoko différent bamboka monsieur za alem somo na bapaya bazo ya na bambongo ya nango mais na Congo kita na biso eleki ebele siko bapaya bazo yiba bazo corrompre bana mboka yango soki ba congolais to comprendre omona makambo to okende na yango ekosalama pe to kokoma libre parce que to identifier mopaya za nani to identifier kolabo aza nani to identifier ba traître baza ba nani ba nyoka ba nani lokwa to identifier bango kokima un jour matondo mingi to identifier bana Congo yako toza kolela to sangana lisanga et l'union fait la force sans l'union fait la force to koza la bombu tala bakoko na biso lele Michael Jackson ba noir américain african america ba koma kuna na ba bolole lokwa batata mende bazalaka bozoganga lelo mama vitakipa ba bolole lokwa ba boshabe ba alaki bazoteka mama wana oh papa kimbangu ba bolole lokwa ba kimbuta bazalaki bana Congo ndenge to sangani boye takasi ezaka malamu yebi te soko yebi nzembo oyo nayebi moto ayemba ngo te tokufa nzala likambo te toyebi nyonso ebongi tozala pauvre na liberté toboyi tozala riche na boumbu omoni makambo tozali actuellement tozali na boumbu bosha baza na boumbu bandeko na bino nyonso wana baliputa batu nyonso wana baza na boumbu bazingi bazali riche boumbu tozolola likambo oyo bato bayebaka te omoni na bokoko na biso kobenga ye kabila te kanambe kombo wana nde sikoyo esprit eza kozwa ye esprit ya bakoko na biso oyo bakoko bamona pasi oyo tomoni pasi kanambe ye nde tokobenga ye tokotindela ye moto wana mpo bato bakokende na kombo ya kabila bazosala erreur soulèvement populaire eza très nécessaire ndenge tosangani yango tozotelemisa bamama nyonso epa bino bozali totelema na soulèvement populaire tosangana elongo mamanga napesi yo maloba opesa likambo ya suka me tokolinga mbala ya nsima mama oyela biso bamesure wana mpo totanga yango toyebisa mpe bandeko balanda yango na bokebi bonso matondo. Merci. Mesure to ya mama papa honoré ngwanda pesi soki peuple congolais alandi yango tozwa mboka na biso eza problème te parce que makambo so biso to sala lelo eza na kati ya cette mesure wana soki bango ba o bazolo baso eza ba politicien batiki ba institution ba bimi ba Rwanda wana ba komona na lokwa ne monda sebo ndenge ya sali abimi ba Rwanda ba mona bango na poisa. Et puis ba sabotage fait banda ko salama yo zaka pede yo zaka boye ko kende musala te tika soki ya solingi Congo soki ya solingi mboka na yo mesure wana ba loba onda munda mpo ba comprendre soko lingi mboka na yo tika ba biloko wana tika makambo wana zonga na ndako okufa nzala te okolia pondu na matembele okolia ko calme parce que ça fait na mbongo yo bomba bongo siko peuple azana kati ya tournage peuple azana kati ya fouro ba otomba moto wana soki lingi peuple wana ya solo il faut yo muto yo za politicien soi-disant ceux qui yo muto yo sala ka bana ba institution wana obimi o rejoindre le peuple azana pasi bino surtout longo to libérer mboka na biso mama wandiwa peuple congolais wala na biso na osenga na bino bokota na kati ya résistance mboka nyonso tout o eza occupé ezalaka na ba politicien te ekendaka na élection te ekendaka na ba dialogue te mais ekendaka nde na kati ya résistance pona ko benga na munguno azana mboka bomoni bilo mole bolandaki mutu wana ngalinga kokotaka même kutu ko mona ete mais natanga kaka kanga chien aya sa conférence de presse afingi ya mabe bandeko afingi quelle humiliation afingi wana batanga koleka ye oh là là yango tozoloba ke peuple congolais tokozwa Congo na kibomoto
tokotambusa Congo na kibomoto ba diplôme te afingi alobi n'importe quoi kotiola wana pe ko humiliation soki ngai na yebi ke bato balandaki makambo basala bilasa baoza ba traite ba collabo même bana na bango baza humilié na makambo elekanaki wana mais ngai na otala ba congolais bazolinga basala ba netre na otala ba congolais oyo nanu bakoti na résistance te po biso sala kata résistance to na kata bato ya résistance to sala musala mboka to so organiser soulèvement populaire pour bato batelema sur na balcon te et aussi na organisation message contre la peuple to organiser malamu to kolonga yango na peuple congolais on a nos quotidiens et pas yo zali même na même na kati surtout yo okenda Congo so manda kuna yo yebaka ke un jour so to muneli mboka lelo te ndako yo koma ba Rwandais soki yo kufi mais bana ba kwa même kozonda kwa ngote tata mama makile ya Congo e ganga kati na bino boza na kanda pona to bundela mboka to botola yango to kota na discipline ya bitumba to landa ba chama kete ba tebe bazaba mikate na munoko ba na chakos na sako de za mbongo ya ba sa biso distraction soko mwe mutu na distraction ndeko ko landa ete landa mutu alinga kota na boboto pe na bolingo nyonso mais tozana kanda ya bakola bo ba traître mais tozana bolingo ya bato na bakotité ezana bato musu ba bakoloba kokota na kala résistance mais bato musu bakoyaka te basi basina ba partie de sang mais totala et pas une vérité ezali au kota olanda na so recommander na peuple congolais to kota na résistance to bundela mboka eza ya biso mabele bakoko na biso biso to bunda tozo mona oto yebi to pesa bana charge te to pesa bakoko na biso charge te to longa mboka na biso na ne oyo oto zo mona wana bazo kufa na inikin na ba mama yebo na ba gaz ekosila kaka soki to libere mboka so to libere mboka te bandeko même otinda bambo po baswale batu wana eko continuer na ba modèle mususu et osenga na bino bo prendre conscience oya za na kati ya résistance merci ona na quantité ndeko kota ndena mboka na yo kolela na ba YouTube wana te eko sunga ote mais zala na kati ya résistance à acteur de façon que et sunga yo osala quelque chose pour la libération mboka na yo pour mboka wana eko remercier ba no remercier ba koko na yo bo mengo na Congo eleki ebele to kwa ko vivre bien très bien un jour surtout mboka na biso moko. Merci beaucoup. Matondo mingi ya solo penda balandi ya biso na biso o ezali mama Tungisa na mama Wandiwa tozone na ba mama nyonso ba combattant bisinga so bino bozali ba résistant maloba na biso ya mikolo ezali to sangani po lobi to sangana kite lelo to sangani to bengana monguna to zobunsanga monguna moko bino kuna na Afrique du Sud matondo mingi na ba résistant ya Afrique du Sud na nyonso bozali ko sala to ko lemba te pe covid te monguna pemele biso foto lekisa ye ou bien ye tongai bino yo se pa bozali na bamboka mobima na Europe matondo mingi na bino nyonso na kalisi poso ya sima nde bolandi susu mama Tungisa na mama Wandiwa kasi kanambe yeba ete mokolo ndeke akufaka abosana ete apumbwaka ekumano pengbe